Moule Sika et Bandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour la confiance bopesa ye, Moule Sika et Bandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka, ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA c'est yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Mardi, et là, on a la sur info, la journée peuple pour un peuple mbote, et fond de la présidence pour la côté Sabino Ndenge, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lundi 3 février, na cité à l'Union africaine, à Yambaki, délégation, et représentant et à conférence épiscopale nationale du Congo, pays à l'église du Christ au Congo, na Bokambami, à cardinal Frodelin, Ambongo, ensemble, balobela, qui situation sécuritaire na Est, et République démocratique du Congo. Héritier Mapinel, reportage. Lundi 3 février, na cité ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a yambaki délégation ya représentant ya conférence épiscopale nationale du Congo pays église du Christ au Congo Senko SCC na Mokuse et kambamaki na cardinal Fridolin Ambongo audience oyo ezali bongo réponse na demande ya ba chef religieux oyo ba sepelaki kosolola na chef de l'État pour na sujet ya situation sécuritaire pays humanitaire na est ya RDC. Ba église nyonso mibale oyo bazwi initiative ya ko concevoir projet ya kolongwa na crise oyo bango balobi ba présentaki epai ya chef de l'État ayambaki yango na esengo makasi pe apprécier encourager bango alobi ezali projet moko ya malamu ndenge monseigneur Donatien Chole porte-parole ya Senko RDC atalisaki bosimba ke na même sujet secrétaire général ya SCC atalisi ke message ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asengi cohésion nationale pe compréhension commune ya ba défi oyo nyonso ezali ko peser na destin ya République démocratique du Congo na ngambu na ye cardinal Fridolin Ambongo akumisaki pe encourageaki ba population ya province ya Nord Kivu alobi bozali bino mokote bozali kaka na mitema to na kati ya ba prière na biso pe ba préoccupation pe ya espérance ya kondima pe ya conviction religieuse boye biso nyonso tozali kozwa responsabilité pona koluka ndenge nini ko trouver solution na crise oyo ezwami na est ya République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale Bosimba au président de l'Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe à Solola qui lundi 3 février na délégation ya Sanko ensemble balobela qui situation sécuritaire na est ya RDCP plan ya sortie ya crise. Encore une fois de plus c'est Héritier Mapindem. Na veille ya tenu ya session extraordinaire ya Assemblée nationale pe ya Sénat convoqué to sollicité et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko réfléchir na ndenge nini kolongola mboka na crise. Bosimbake, président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a betaki masolo lundi 3 février. Na pokwa elongona président ya Senko, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, azalaki assisté na Monseigneur Donatien Chole, oyo azali secrétaire général ya Senko. Après masolo na bango elongona chef de l'État, Bosimbake bango batenaki ko présenter pa ya président ya chambre basse ya parlement, plan ya sortie ya crise ya Senko, oyo babengi yango pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble.
après koyo kabango na ndenge ya malamu monseigneur Fulgence Mugalu Muteba président atalisi ke président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe asepeli na plan oyo ezali ko coïncider na mosala oyo ezelami na session extraordinaire oyo ezali ko fungwama mokolo ya mardi 4 février ba profitaki na occasion pour na ko se mettre d'accord na un certain nombre de points essentiels oyo ezwami wana pe na débat oyo ekosalema na niveau ya plénière bosimba ke démarche ya Senko ezali ko viser kosilisa définitivement guerre na partie est ya République démocratique du Congo pe kozongisa kimia pour la population nyonso. Président ya Senko atalisi ke plan ya sortie ya crise oyo ekozala présenté na ba force vive ya République démocratique du Congo pe na acteur politique ya opposition pe lisusu ba chef d'état africain. Délégation à Sankompe ECC, Bazalaki mardi 4 février, pa ya Martin Fayulu, leader ya plateforme ya opposition, la Mouka et pa Wapi, balobelaki beaucoup d'animonene, o esengelaki salema, pona kimia na esto ya RDC. Ritima Pindemi, Francis Lokan. Nansima masolo na bango elongo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bosimba ke délégation ya conférence épiscopale nationale du Congo Senko na mokuse pe ya église du Christ au Congo ECC na mokuse ba betaki masolo mardi 4 février elongo na leader ya Lamuka pe président ya ECD Martin Fayulu Madidi ezalaki pona bango ko proposer to kolakisa plan oyo bango bazana yango pona kolongola République démocratique du Congo na crise oyo azana yango bosimba ke masolo na bango elekaki vraiment kitoko elongo na leader ya Lamuka tango basilisaki masolo représentant ya église du Christ au Congo atalisaki liboso ba panzisango ke batalisi plan na bango epai ya leader ya Lamuka Martin Fayulu Madidi peye asepeli na yango alobi ke ezali plan moko ezana litomba pona kolongola mboka na crise oyo ezana yango masolo elekaki vraiment kitoko délégation ya ECC Senko bakani koko balisusu mobembo na bango auprès ya acteurs politiques mosusu pe ya société civile pona kotalisa bango plan na bango oyo ba proposer pona sortie ya crise nyonso wana ekosala ke mboka na biso République démocratique du Congo eyeba na kolongwa na situation ya crise oyo ezali kovandela ye tango molai. Président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, l'ongona président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, Basolola qui lundi 3 février pour la possibilité de convoquer session extraordinaire du Sénat et l'Assemblée nationale. Héritier Mapinde, mes reportages. Lundi 3 février 2025, président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, pays Sénat, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, accompagné de rapporteur Nabango, Betaki Masolo pour la modalité, l'organisation de la session extraordinaire pour constatuer la situation d'urgence nationale. Mingi Penza na instruction au Yubazwaki et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na audience oyo accordaki bango mikolo e uti koleka Mingi Penza lundi 27 janvier na cité ya Union africaine na réunion oyo rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli a talisi que deux chambres ya parlement bazalaki saisi officiellement et pas ya chef de l'État Natina wana ba président ya deux chambres ya parlement ba décidé qu'on convoquait séparément session extraordinaire mardi 4 février 2025 nangonga ya 14h pour na matière oyo pour examiner situation sécuritaire na partie est ya République démocratique du Congo ko proposer plan ya sortie ya crise pe lisusu bakoluka plan politique pe diplomatique prestation ya serment mingi penza ndenge mobeko ezali koloba ya ba juge ya cour constitutionnelle oyo ba uti kozala nommé et pas ya chef de l'État boye na restitution ya conférence ya président ya Assemblée nationale numéro 1 ya chambre basse ya parlement a précisé que question oyo ezali bongo d'ordre sécuritaire pe ezali question moko ezana litomba po na mboka bureau ya deux chambres ya parlement ba décider que ba séance plénière oyo eyeba na kosalema à huis clos malgré climat ya tension boye plénière oyo et kozala occasion pour na ba élu ya peuple ba yeba na komema tout ko proposer et pas ya autorité suprême garant ya nation son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge nini koluka kimia définitivement na partie est ya République démocratique du Congo.
Honorable sénateur et député national Babengami la session extraordinaire Kobanda Lelo le 4 février 2025 ordre du jour ezali ya liboso koluka ba stratégique politique et diplomatique pour la crise ya est pe lisusu prestation ya serment ya ba juge mibale oyo ba uti kozala nommé na cour constitutionnelle to poursuivre ba sango na biso na primature pour na contexte sabino ndenge premier ministre Judith Soumina Tuluka a s'exprimer qui na vision conférence lundi 3 février na ouverture ya 31e édition ya forum ya Indaba oyo zo salema na Cape Town en Afrique du Sud. Nathalie Kaila. Premier ministre Judith Soumina Tuluka a s'exprimé qu'une visioconférence lundi 3 février 2025 na ouverture il y a 31e édition il y a forum Investing in African Mining Indaba oyo ezali kosalema na Cape Town na Afrique du Sud. Beaucoup tani oyo ezali kosangisa ba chef d'état pe ba gouvernement ba entreprise internationale ya secteur minier pe lisusu organisation ya société civile yango ezali kosalema na contexte beaucoup particulier ya agression oyo République démocratique du Congo azali victime et pa ya Rwanda pona koluka ko exploiter na ndenge ya moyibi ba ressources minières ya RDC boye na entame ya adresse na ye premier ministre Judith Soumina atalisi ke azali bongo na kanda pe na indignation pona ba atrocité nyonso oyo ezali kosalema epai ya Rwanda na nzela ya ba M23 na est ya République démocratique du Congo alobi tango oyo azali koloba ezali lokola ba cri de détresse ya République démocratique du Congo oyo azali kotalisa na ndenge mobulu to barbarie ya ba Rwandais ezali kosalema na est ya RDC pe ezali kosala ba victime ebele à saisir occasion oyo chef ya gouvernement alobi atalisi volonté ya RDC kotalisa ba ressources naturelles na ye pe na ko participer na ndenge ya malonga na pérennisation ya exploitation minière africaine pe kolongola guerre oyo ezali imposée pona ba richesse ya RDC na elan wana ya condamnation azali bongo kotalisa désolation ya partie est ya République démocratique du Congo oyo bazali kotalisa pe kosenga na ba pays nyonso ya Afrique pe lisusu bayeba ke RDC azali agressé alobi na kombo ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de premier ministre a remercié ki président sud-africain Cyril Ramaphosa pour na soutien na ye na tangu ya pasi oyo azali komema na République démocratique du Congo oyo ezali agressé. Boye numéro 1 ya gouvernement Judith Soumina atalisi ke akoki ko s'empêcher soki mokete kotalisa ke RDC azali contributeur moko ya malonga pona oyo etali situation minière na mokili mobimba pe lisusu atalisi ke malgré ba réforme oyo ezali kosalema pona ko assurer climat moko favorable pour l'exploitation minière ba minerais ya RDC ezali kaka utilisé pour encourager to ko soutenir ba atrocité et belé oyo ezali lié na ba conflit armé boye premier ministre Judith Soumina azali ko dénoncer pour ça mabe to position mabe ya communauté internationale ya Union africaine pe bango nyonso esengela ki bayeba na kotalisa ke République démocratique du Congo azali agressé pe silence na bango ezali silence moko ya malamu te na ngambo mosusu bosimba ke secteur minier ezali bongo levé ya développement socio-économique ya Afrique entière yango ezali bongo po na partenariat moko solide pe kotalisa ba défi ebele. Premier ministre a clôturé qui intervention na ye na kosenga kana ba gouvernement nyonso ya Afrique na ba secteur privé ba organisation ya société civile pe ba communauté locale ba yeba na ko agir bango nyonso ensemble pour assurer exploitation moko responsable au profit ya ba population pe ya ba économie na bango na thème ya édition oyo préparer l'avenir de l'industrie minière africaine dès aujourd'hui Judith Soumina azali ko répondre à l'exploitation minière oyo esengeli ezala levier à développement durable kasi ezala fardote pour na ba génération oyo ekoya le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. Évangéliste itinérant honorable Nrombungu azalaki présent na culte monene francophone ya CAC Lembaga na commune ya Kiseso oyo ekokisi 40 ans. Tima kinde miladi landu.
pour jour, depuis paroisse CAC Lembagar, na commune ya Kisenso et Salema, c'est-à-dire depuis le 16 novembre 1984, et kokisi lelo 40 ans, na initiative ya ba laïque oyo bazalaka à l'époque lokola, Bakusi Josapha, Mbuyinga Nsengo, Nkwala Makambo Paul, Benimi Basambu, bango nyonso bazalaki wana po na créer paroisse oyo ya Lembagar, mingi penza culte oyo babengi culte francophone, nyonso ezalaki vraiment kitoko, mote ya mokolo, représentant légal, alobelaki mingi, et sengeli tozala batongi na lingomba, pe tozala tango nyonso, na service ya église, boye tozala vraiment ba serviteur, tout monde qui présence ya basali na ndenge, pe ba invité ebele bayaki wana, pe présence ya évangéliste itinérant, honorable, Nerombungu, oyo asalaki mot de circonstance, ba invité ebele balekaki sima ya mosusu, po na kozala présenter, kaka na occasion ba remetaki ba brevet, ya mosala epa ya basali nyonso oyo a servi Nzambe pendant 40 ans, pe ba fidèle ya paroisse oyo, bazwaki pe ba brevet na bango, kutu bazali kokana, culte oyo babengi culte francophone, et comme désormais paroisse, nyonso elekaki vraiment kitoko, bo simba kena suka ya milulu, honorable Nerombungu, oyo azali évangéliste itinérant, alobaki boye. Bomoni biso awa lelo kilte na biso ya monoko ya Lopoto na paroisse na biso ya Lembagar 1 touti kokokisa 40 ans. 40 ans na biso touti kokokisa to boy kolekisa ngo bongo te. Fallait topesa quand même Nzambe merci parce que tangu to banda kilte oyo biso ba misusu tozala inanu bilenge tozala ki vraiment bilenge et puis Nzamba sali biso grâce na ba pasteur nyonso baleki na biso na 40 ans oyo 8 déjà bakufi donc totikali kana ba pasteur mibale mais alors bato oyo bazwaki likanisi ya kosala culte oyo bango nyonso mine kubana na papa Mbwinga, papa Nzungu, papa Ngwala, papa Nini, bango nyonso bazana nu envie yango bomoni mouvement ya bato oyo nyonso toye ko fêter toyebisa Nzambe merci na ndenga bateli biso et toyebi ete musala ezokoba. Et c'est par là je voulais profiter de l'occasion, nous avions fait, nous les membres du culte français, fait vœu à Dieu de pouvoir alors construire un temple pour notre Dieu. Le terrain a été déjà acheté et les travaux continuent. Donc nous lançons un appel à tous les hommes de bonne volonté de pouvoir alors nous accompagner. Ndengi boyebi ko accompagner œuvre ya Nzambe, Nzambe atikala na nyongo batu te, pe Nzambe abosana ka batu oyo ya eti. Donc tozana esengo mingi, Nzambe ko ba ko batela, je crois que mikolo ko ya lisusu to ko ba ko fêter yango. C'est Lembagar 1 pona kokokisa mibu tuku mine uta culte to mayangani na lokota ya français ibanda awa na paroisse oyo ya Lembagar 1 CAC totondisami na esengo to kabola esengo wana na bandeko elongo. En tout cas il faut zala motema makasi et je suis même tenté à koloba motema mabe ya komona oyo ezosalema kati na paroisse oyo pe kokanga motema. En tout cas tofongoli mitema pe tolobi ete biso pe tokozanga te kotika elembo na biso po ete paroisse ezali kotongama, ndako ezali kotongama ekende liboso. Biso pe tolaki ete tokopesa oyo ya biso makoki po ete tosunga bandeko na likanisi malamu kitoko oyo bango bazwi ya kotongela Nzambe ndako. Parmi les initiateurs, il y a Oyo Babengi culte francophone, mi balé kat na bango, ba pesa ki d'explication na micro ya Info Lingala, journal ya peuple. C'était un privilège. Au lieu de nous tambolaka, de gauche à droite, et beaucoup d'additions à paroisse na biso. Donc nous pouvons attendre un peu pour communiquer ce que nous avons comme information. Il y a ça derrière lui, parce que les gens croient que je suis condamné à faire ce qu'ils veulent. Ils disent non, Nerombunga Moutonaïe, pour ça, de l'autre côté. Mais pourtant, nous travaillons sur place pour essayer d'améliorer les conditions pour la reprise de tout. Nandenge tokomi na mbula botama ya boy. Totika la ka bato oyo bazali kotanga na bato bazana bomoi.
tozali kotanga bana bato oyo bazali kosala naino na kati na elanga ya nkolo. Et surtout tozali na baoyo bazali kozela nde kozonga ya Kristo koyamba ye na eseme. Justement oyo ezosalama lelo ezali témoignage monene. Bango nde bazala na devoir wana ya kokopi biso. Biso problème na biso kopesa bango conseil, kolakisa bango que mosala na Nzambe basalaka yango na PTT. Il y a toujours des ambitions, comme on dit en français. Tango itinérant, azoloba, boyokaki. C'est un parcours difficile. Les années comme munene, kolonga na kati na komekama. Parce que ceux qui bozo komekama te loba ke ozana nzela ya sorote. Élève ya complexe scolaire maman Pemba na session ya couper couture formation eza vraiment kitoko grâce ya ba atelier ya ba madame bazana ya bango bolanda ba explication ya ba formateur na bango. Awa tomoni biso toza na atelier toye kosala ba finition ya ba robe oyo babanda ikotonga et basala ki déjà tracé nango lelo toye juste pour na ba finition ya ba robe ndenge ozomona bango baza awa batongi ba robe ya taille personnelle oyo bango moko du début à la fin. C'est sili lelo bango moko batongi yango et pour dire que pana biso formation eza impeccable ndo au monde biso toza na atelier oyo ngana okosenga ba parents o bazofandisa bana ti lelo na bandaku batindela biso bana po yango ndeza musala na biso batindela biso bana bavandisa bana bandaku te batala bango moko misala oyo bana ya deuxième coupe couture baosala oyo na bane peut-être biso totangaka ezalaka boye te tokoma na ba niveau ote mais soki bango lelo bakoma na ba niveau oyo eza grâce premièrement ya kolo école na idée oyo azwa likanisi osela biso atelier munene na kisensu oyo ezala te pe kotikala peut-être kozalaka te baza dete lokola son excellence Néron Bongo yango na pesi merci na likanisi kitoko oyo azwa ya kokréer biso atelier ndenge bozomona donc tozala na INPP na kisensu na biso donc ndozomona tozana ba équipement nyonso eza awa na kati ya télé na biso ya on osengaka bayela biso batindela biso pardon bana ebele tozana posa na bango et ya suka na pesi merci na son excellence na likanisi ya kotia biso na école ya kopesa biso toujours confiance pour soki tosala musala mabe alingaki ko renouveler confiance te pa na biso nde tozozongaka lisusu r nyonso eza par rapport ya confiance oyo apesa biso yango tozomona na lisusu nzambe abakisa mikolo na ye ebele apesa ye baide lisusu ebele ya kosala esukaka te na atelier oyo na kisenso peut-être ekota lisusu na ba commune na okoloba ba commune différente ekota lisusu nzambe apesa ye lisusu donc apesa ye mikolo ebele na okoloba parce que bamo ezozanga ngai ya koloba na likanisa kitoko oyo asala. Compagnie africaine d'aviation CAA la mopuse 33 ans na service ya peuple congolais a souhaité baver le meilleur na ba client na union sopé ba congolais pour l'année 2025. Moule Sika Ebandie, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye Moule Sika Ebandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu.
Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Na kolata basapatu ya qualité aba na RDC to na ville ya Kinshasa solution ezaka kana sapeur de ta et pas ya papa griffe na 7e rue de résidentiel juste na petite boulevard ndenge Igor Tsingina héritier mapinde mbatali ici papa sinangai e utako apio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman Nabiso Judith, Yozali maman, excellence, premier ministre, voilà, on a pouvoir, on a Nazara Papa Griffe, son excellence, monsieur le président de la République, Fatih Béton, il n'y a pas ya Koutanga déjà Nazara Papa Griffe, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutient? Pourquoi vous soutenez Angati? Nous devons combattre les Chinois, nous devons combattre les expatriés, nous devons combattre les Turcs. Pour que les Congolais là bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable ils à la chaussure ils à la sandale ils à la ceinture ils à la sac ils à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oui na dimina le mort na dimina le mort ateza loko le moro na comme sango loko la il na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et pa wapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sapeur d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Merci, la confiance et fidélité. Vous avez info la journal pour na peuple ce que vous savez qui édition le lobo. Merci. Na Igor Tsingina avec la caméra concours rédactionnel. Il y a Merline Massamba supervisé par héritier Mapinde mais montage et comme maman qui est par Francis Kanzalo. Quand on a minute de côté na mkoleza liko ya au revoir. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo en général, mais bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité
pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.